Bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que vous vous portez tous bien. Et Zanga Ndekonabino Sandra Mouchale. Lelo na linga na yana partager na bino ba pensée nanga na masolo ya pap na Congo. Eloko oyo ezaki vraiment etikali na mutema nanga etikali nanga pona moniza très important pona biso ba congolais to tikala nango et plutôt yebelaka eloko ni to kokiko ko sala donc na ba journée o ezoya na mikolo ezoya surtout pour un changement na masolo ya mboka na biso ya leadership ya na mboka na biso bien sûr papa lobela ki makambo epele ya lobeli makambo oyo ezo concerné biso ba congolais na masolo ya politique na masolo ya social ya ba congolais et tout mais loko oyo ngai na moni vraiment ponanga oyo eza vraiment très profond na makambo surtout alobaki ezali biso moko mentalité na biso ba congolais na ebité soki bato ebele bazwaki yango ba comprenaki yango mais na niveau nanga comme ngai na comprendre yango peut-être na ndenge nanga na lingi na ya na partager na bino parce que bien sûr ezala balobara que non soki oza na connaissance moko boye il faut ko partager yango na bandeko ou peut-être ba comprenaki yango te donc tango papa alobi que non ba congolais il faut tous aller na kimia donc na paix alobi que non il faut tout croire na paix il faut tout affirmer paix il faut que tout chango na banda tout tika que kimia eza na banda na biso na ba foyer na biso na ba quartier na biso partout tout le baramakambo ya kimia ya paix et comme ça comme tozo l'option tozo lo bango mingi tozo affirmer ngo mingi avec les temps changement et koya na faveur na biso et puis torobano mo na biloko ko changer aux ala bien bon eza yango point oyo ngai vraiment na lingaki na lobela na kati ya vidéo oyo pourquoi nazwi kaka point wana na parce que na moni batebele bazo lobela ngote mais ngai na yesikoyo na décoder na koti un peu na ndenge na bando sala ba vidéo akala na ministère de la libération intellectuelle voilà. Message wana est très important. Pourquoi? Parce que pape, c'est comme si ayebi mentalité na biso ba congolais. Et puis tango alobi que non, il faut tout affirmer. Tout le baramakambo ya kimia mingi na bandako na biso tout pambango tout chango kutu ba parole to komango to chango na ba mur ya bandako na biso c'est parce que biso ba congolais toza vraiment na mentalité moko boye compréhension moko ya makambo ebele ezala spirituelle ezala sociale ezala politique na ndenge na biso oyo eza vraiment favorable na biso te siko eloko nga na lingi na loba avant vraiment na pesa ba détail ezali kokota na verset na ba verset ya Bible comme naza pasteur te nazali musali ya nzambe te bon nazali mutu ya pas mutu ya nzambe pas musali ya nzambe mais nazali mutu normal oyo natanga ba verset na Bible donc nalingi juste nasina lobango liboso mais na ko répéter en parce que ce qui biso ba congolais tozo comprendre kaka te que maloba na biso ba action na biso mutu et contribuaka na biloko oyo komelaka biso tokozala toujours tokosala nyoso tout oyo tokosala mais changement ekoyate changement ekozala na mboka na biso te eloko ata moko te eko changer. Pour na biloko ebele échanger na Congo, il faut na biso moko mentalité na biso échanger. Ezala spirituellement, ezala social, ezala na ndenga politique, mais ekobanda nanu na biso. Makambo ya affirmation pourquoi nazwi yango na importance ya monene eza parce que biso ba congolais tolingaka ko affirmer biloko ebele ya négative. Yango tozomona pe que non makambo ebele ya mabe ezo kwela ba congolais na Congo ezo kwela ba congolais tozo kokaka ko changer te ko évoluer te ba souffrance ba territoire ezo zwama et tout ça pourquoi parce que tolobelaka mingi makambo oyo eza négatif et puis tant tozo pesa makambo oyo eza négatif énergie mingi tozo recréer tozo multiplier makambo négatif na ba milieu na biso na mboka na biso na ndenge na biso ko fonctionner na ndenge na biso ko réagir na ndenge na biso ko sala makambo parce que soki ka kozana penser moko ya négatif na mutu na yo au lieu si penser wana au pesi yango énergie mingi okoma na ba penser mibale ya négatif okoma na ba penser misato ya négatif okoma ko réfléchir na ndenge moko ya négatif yango awe koma que non mutu azalaki na ye bien
oh, mutwana akena mol boy abomi bat. Pourquoi? C'est parce que a kolisi mingi ba pensée négative et comme si ko réalité na ye. Yango biso message wana ce qui tozwa ki amote to comprendre ki amote papa lobi, il faut to affirmer kimia na bandako na biso to lobaka ke non toza bato kimia to tiango na bandako na bandako na biso to pesa ba voisin bazala na kimia tout ça. Bon, na makambo ya Bible na lina loba. Verset biblique, je pense que c'est dans Genesis. Genesis, je m'excuse, naibi vraiment denga loba Genesis en français année. Bon, anyways. Genesis, donc ezali book ya liboso na Bible. Donc, Genesis. Boye denga ba oyo, boye ndenge ba loba Genesis na français. Anyways. So les accords Genesis, c'est bon. Mais anyways, na perdre temps wana te, mais ne bandeli ya mokili na Bible, na Genesis, ba yebisi biso nzambe alobi ke ndenge nzambe d'abord, ndenge nzambe asalaki mokili mobimba, asalaki yango na parole. Alobi ke non eloko ta moko te ezalaki na mokili, ne bandeli ya mokili eloko ta moko te ezalaki. Mais kaka présence ya nzambe. Et puis présence ya nzambe wana na ndenge ya parole parce que parole e bandi koloba et yango ne mute bandi ko créer. Et ça donc alobi que non mayezala mayekomi banyama bazala banyama na likolo ya mabele na se ya mabele na mai bla 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 alobi surtout wana donc a créer ki Nzambe a créé mokili mobimba simplement na parole. Pona koloba que maloba oyo tolobaka tozo créer. Et puis so ba congolais mingi tolobaka mingi makambo oyo eza négatif. Donc to créer ka mingi ba bloc oyo eza négatif. Yango lelo ezalaka soki likambo esalami to bosani ke non biso mutu batu to sali kezala. Pourquoi? Parce que tolobeli yango mingi. Donc yango bandeko na lingi vraiment na partager na bino to la mokabiso surtout un peu moins spirituellement nandinga ko comprendre parce que pape aye apesi biso to bandaka ko affirmer ba bloc o eza positif donc na pesa na biso comme ça pesa na mboka na biso ndenge moko nazo expliquer bino bandeko na Bible verset biblique elobi ne bandeli ezalaki ne loko tamoko te mais loko oyo bandi ko créer ezalaki parole ya nzambe nde alobi que non mayezala banzete ezala banyama bazala et puis na suka nango aye ko créer biso bato. Donc parole est très important. Nous surtout on a ça lobango na ba vidéo na nga mususu ya kala mais c'est juste pour na koloba que nous surtout oyo tolobaka na mukina biso et comme to sala que non ezala manifester donc ezala tout mon ango na ndenge ya physique parce que toujours bango na énergie na ma parole na biso mezo c'est manifester un jour et c'est manifester et comme logo autre comme nango na miso pourquoi c'est parce que to lobaki ango donc d'abord et yeli biso na ba penser to lobi ango et puis avec le temps et ko sala donc exemple ya munene na koloba pona biso ba congolais na ba congolaise ezali eloko oyo vraiment na sala raté. Naïbi très bien ceux qui élo comme abe comme peut-être na Beni ba bomi batou ceux qui na ba territoire mususu ba bomi batou ezala comme abe il faut qu'on combattre na batou oyo ba kufeli batou il faut qu'on zala na bango na makanisi na bango ko prier pour na bango ko soutenir bango na ndenzo to ko soutenir bango mais eloko oyo na ko tikala jamais ko sala et na tikala ko sala ngote. Mais na mona ka ba congolais ebele basala ngo na yibite soki ba congolais bosala kango na kidiba sans koyeba pourquoi bozo sala ngo to bosala ngo juste parce que bomoni bato basala ngo oyo polier ko la na ba réseaux sociaux que non yo pose osali ngo ozo soutenir batwana eloko oyo na soloba ezali makambo ya je suis okomona na ba réseaux sociaux ce que eloko mo salami na Beni biso surtout komi je suis béni. Mais est-ce que tozo bosana que liloba na biso oyo tozo sala yango ne mutezo créer ce qui est na ndinga positif et créer biloko ya bien ce qui est na ndinga négatif et ko créer ba biloko ya mabe o to bandaka kala wana na ba ne uti koleka oh je suis béni je suis bato nyo surtout na ba réseaux sociaux je suis ba partager ba tche. Donc ça veut dire que déjà yo moko na Bible pe ba pasteur ba yedi ba verset et ça bien pour les personnes voyez ba verset botelanga na ba commentaire mais
na Bible peza esika moko oyo nzambe ye moko alobi ozali oyo ozali. Yesu pe alobaki que non, je suis nani oyo nazali. Donc soko ozoloba je suis wana, ça veut dire ozali eloko wana oyo ozoloba. Donc soko lobi je suis, kaka tongo lobi je suis wana, ça veut dire que omi komeli déjà eloko oyo yomoko o affirmer kozali. Parce que nzambe Jésus alakisaki biso ke ye azali nzambe, et puis c'est ça. Donc soko lobi je suis ozali. Yango papa lobi to tchaba maloba ya paix ya kimia na bandako na biso to loba kango to zanango na ba quartier na biso na ba église na biso partout. Je suis wana ezali tongo lobi yango okomi eloko wana. Donc to lobi que non ba désastre salami esika moko ba congolais surtout je suis babandi ko tchango na ba réseaux sociaux babandi ko zwa ba photo ba bambi je suis wana. Est-ce que to fanda kan peut to comprendre mutu oyo abandi histoire wana ya je suis songolo azanani ezala qui n'a pensé nini? Donc c'est un peu ça bandiko. Et puis ezaka rapona makambo a benité et comment na makambo que non musicien asali loko mabe je suis, pasteur asali loko mabe je suis pasteur songolo, je suis musicien songolo, je suis et puis tozo mona te ke ba je suis tout surtout wana oyo tozo biso mo tozo kangama nango eza ba bloc négatif. Voilà, ça veut dire que tozo kumisa biloko oyo eza ya kokumisa te. Soko lingi peut-être ko soutenir mutuana eza na ndenge moko okoki ko soutenir mutuana na ndenge moko bien, na ndenge moko ko loba parole moko eza positive, na ndenge moko ya bien. Paka ko loba je suis pas tant ozoloba, ça veut dire que to na komi eloko oyo. Donc ce qui pasteur wana sali loko mabe to moni ba biloko tamboli boye oh ba to komi oh je suis pasteur songolo, je suis musicien songolo, je suis journaliste songolo, parce que ba journaliste ba koma na makambo belé ya babe. Donc ozomona ba congolais bazolandaka. Est-ce que beaucoup fanda bolo ba que non mboka ça ne va pas. Mboka ezobonga, c'est parce que mentalité na biso ba congolais nanu ebongite eza musika na kobonga yango tozo tika la kaka na ba bêtise na ba bêtise. Boko mona ba vidéo oyo mutu afandi azo finga mutu na ndenge moko akosakana te. Ba vidéo wana boko mona ndenge bato bakotonda lokola banzinzi. Effectivement banzinzi bakenaka kesika oyo soleza bien te. Nde o mona bango. Anyways. Ok, donc c'est ça, parce que la réalité, banzizi bakenaka isika oyo, sur les âmes bende wakotonda kuna. Donc c'est ça, ce qui m'a fandi, à cette vidéo nae, azo finga mutu na ndenge moko ozo comprendre te comment est-ce que mutu vraiment azana ba famille nae, azana ba ndeko nae, azana ba parents nae, azana mais akofanda liposo la vidéo abandi ko finga mutu c'est la mutu mwana mwasi ezala mopali azo finga vraiment ozo ba biso vraiment mentalité na biso toke wapi toza wapi tozo kende wapi yango pastor lobby papa lobby totia maloba to affirmer maloba ya bien ya pena banda kuna biso na ba voisin na biso na ba quartier na biso na ba église na biso partout bande kuna nga ba congolais na ba congolaise totika makambo na komi bamba ka ba je suis surtout na masolo ko eza négatif. Pourquoi pas so to moni loko moko ya bien mutazo sala ya bien to bana ko baki je suis la paix, je suis bolingo, je suis ce qui nini eloko eza bien pour namboka. Je suis le développement pour le Congo. Je suis ce qui nini. Donc, totia kaba je suis wana na makambo oyo ezali positive. Donc, totika kubamba kaba je suis dans makambo oyo ezali négative. Parce que yango zo mona na Congo kaka ba biloko mabena ezokola. Pourquoi? Parce que yango nde mutu to liesaka. Makambo mabe yango nde mutu tozo tonde sa énergie, tozo tonde sa mitu, tozo tonde sa misu na makambo oza mabe, mais makambo oza bien, tozo kipango te. Et puis lobi biso to kofanda o
mboka ça ne va pas. Donc c'est ça, on est juste un niveau, il y a ministère de la libération intellectuelle, bah oyo ba yebite naza na page sur Facebook ministère de la libération intellectuelle, ils a juste un gars qui peut ça ba penser nanga ba makanisi nanga par rapport il y a surtout mingi zalaka ba verset biblique et puis il a expliqué ndenge nazo comprendre en gros, mais pour na lelo tant na yoka ki message ya pape surtout pour na ko affirmation ya paix ya kimia na banda na biso na ba famille na biso yango na lobi que non oyo vraiment pape ayebi mentalité na biso ba congolais et donc le visa très important et puis yango pe na ba expérience nyanga ya komona ba je suis ndenge tambola kana ba réseaux sociaux ce que le comme ba salami de yango na lobi que non et loko vraiment ce qui na partager na ba ninga te donc moi na zone salle la communauté nanga et loko a bien te donc c'est ça ce qui vous en a loko a bien ata ce qui ba te belé ba komona ngo bien te comme bien sûr na communauté na biso ba balandaka et loko mabe. Mais quand même, nazo ça la part nanga en tant que moi na Congo et puis sœur Nabino pour na partager Nabino, j'espère que beaucoup yambango bien, beaucoup comprendre bien et puis tout le cas tout changer un peu, tout banda quoi attacher, bah je suis Nabiso quoi affirmer, tout banda quoi affirmer bloko oyo ezali bien, eza positif, ezo oyo ko bakisa na avancement ya mboka, na avancement na biso ba to ba individu et puis na avancement ba famille na biso, donc c'est un peu ça. Vous allez bien, et Zanga sœur Nabino Sandra Mouchali, bah dimanche kitoko. Merci, au revoir.